Bande kolisusu merci mingi na mpokwa lelo yo place ngai frère na bino Joaquim Zambwana na zali kolobela lisusu makambo etali kaka doctrine ya Balame. Doctrine ya Balame oyo esilai komona na ta ya mokanda ya Révélation to Apocalypse chapitre 14 ndenge kaka tosilai koloba ete kolo esamona kete na église ya Pergamus to ya Pergame batu bazalaki na molimo ya kote ya makambo etali doctrine ya Balame. Balame bao basili kolanda déjà presque plus de 30 minutes na biso na émission na biso na télévision. Basili komona ete makambo nini yango Balame a provoqué to akendai kokuta nango parce que jusque là nan penza a provoqué likambo penza oyo tokoki kokangela ete ke Balame azalaki mutu vraiment ya mabe to asalaki mabe oyo nkolo saza ko insister ete ye mutu a introduisaki Israel kati na ba erreur ya ndenge na ndenge. Place to sukelaki na banda siko tolingi kokende na deuxième phase to deuxième raison ya retour ya Balame epa ya mokonzi ya ba Medianite oyo babengi kombo ya Balak. Kombo ya Balame Balak différence ezali wana faut ko sala bien attention. Balame azalaki le grand prophète. Balame ezalaki l'homme le plus sage na Moyen-Orient na temps ya ba Moïse. Nde ye wana mutu Balame. Kasi Balak azalaki pe le président to le roi to l'empereur le plus riche na Moyen-Orient na mokili ya ba Medianite po Mediane na nord ya kote ya Israel okomona ete bazalaki na mabele ya monene bazala kontroti na frontière na Egypte. Le retour ya Balame na epa ya Balak awa ezali parce que aprometaki aliaki pe musuni totaki koloba yango tia bato ebele bazala Dieu m'a dit Dieu m'a parlé. Oh nzambe akosala boye totikelaka bango kaka ta na ntango totalaka mpe makambo nzambe alobi esalemi te totalaka bango kaka bakei kasi bato mosusu bazali na mbamba bazali ke frère papa prophète olobaki na biso oyo likambo te tokomona olobaki na biso yo mbulo tokobota mwana mpe aza komonana te bato bazali oyo balandelaka meme les hommes de Dieu pour dire que promesse opesa ye ngai olobaki nzambe akopromettre akosala boye na boye toza komona clair te na kamba ona nesalemi te place oyo Balak mbamba na ye ezalaki pa Balame te oliaki musuni toyokanaka kyoko ya komodire Israel sikoyo pe ta yango esi ebeki oyaki pe awa au lieu de modire par contre obenisaki Israel yango wana Balame pour la deuxième fois azongi lisu na mokili ya bamedianite po akende konegocie sikoyo akomplete phase na ye oyo ya promese apesaka ete akomodire Israel si bien ke nzambe ayebisaki ye komodire te kasi kende kobenir nzambe ye moko atiaki maloba na ye na munoko ya profete Balame po ete Israel eko akozala beni. Mais sikoyo na data lelo oyo Balame yeyo azongi lisusu. Alors nini elekaki awa na ntango azongaki lokola il était un homme très sage Bible eza koconfirme yango lokola azalaki mpe mutu ayebaki komona bamakambo ayekolaki bien et puis apesaki conseil très machiavélique complot moko ya bombe contre Israel alobaki boye ntango bitumba ekoya problème ezali te bitumba yango ya solo bokopola bino bamedianite bamoabite na bato ndenge na ndenge kasi mpona kozwa Israel très bien okoki kokanga Israel na singa te soki okangi nalo soki d'abord bamodire epa nzambe te or malédiction ya mutu ekoyaka na ntango mutu ye moko amikate ye na ye kokende mosika ya nzambe il n'y a que eloko moko ekoki koexiste ou bien moi ou bien butu na moi bazalaka ensemble te soki butu na moi basangani na yebi na ngate nini yango ekoya wana mais ça n'a jamais existé ou bien moi eza wana ou bien butu eza wana ou bien sainteté eza wana ou bien masumu eza wana nde biloko Balame lokola azalaki prophète ayebaki biloko très bien alobi il faut ko force Israel bakende na bapéché alo péché ayi kokanga yango oyo ntango bitumba ekozala bakopola ekozala liwa ekozala ya solo kasi botikela basi bakangama bazwa bango na batata oyo ya basoda oyo président ya Israel comme ça soki bazwi bango basi oyo bakotia bango na front et puis ntango bakokenda bango basi bapreparaki bango deja ke na era koboma bango bakosenga papa soda ore otubanga epe zwano kaka ngai basoda oyo ya Israel ba leader précisément
bamonaki ete o basi oyo bamedianite bamoabite bazali telema kitoko bawelelaki bango bazwaki bango pas comme esclave mais comme basi oyo bazali ke lokota na yo zwa na yo librement kumba na yo na ndako e lokola pe na ntango wana ezalaki permissible ke mutu kozala na 2 basi 3 basi 4 basi eza nango mpe péché te bazwaki bango mais eloko babosanaki ete bazalaki mpe na permission te ya kobala bikolo ya étrangère sino ke tanga bango bana Egypto na kati bana Israel na kati na Egypto jamais babalaki meme ba égyptienne sino ke ezalaki masumu mpona yo mwana Israel na kobala pays étranger yango wana baoyo basili kozwa conseil ya Balaam ete tika bango tamba bakota na guerre basi bazala na front basi tamba kozwa bango bakokoma basi na bango et c'est là où bakopêcher tamba bakopêcher malédiction libabe ekokota na Israël. C'est comme ça que je vais maudire Israël. ezalaki planifié bongo esalemaki bongo. Un mauvais conseil. Les places autocomis siko tobandi koya na ko appuyer likambo kole soka lobi likambo azana tanga kokota na détail te mais ayebe te ezana mukanda na bino ekomama na mukanda na bino Moïse na ba prophète na bino bokendela kotanga yango yango na makambo ebele Jésus Christ ya mukolo na biso na tanga pesa ka biso yango akoki kopesa verset biblique moko kalanda ba parole nyonso nkolo sa bimisa na Bible jamais akota na ba détail ezali yo ezali ngai ezali devoir biso batangi biso bamindimi tokotaka na ba détail tala place nkolo sa lobelaki bozana molimo ya doctrine ya Balaam soko sukelika kana ko continue verset 15 16 17 okolia ya solo me okotonda pena na kilo ekokate ozaka ka kote ya batu soko zali passer miliki ya poto kutu ya kilo ekokate mais soko continue ba détail okomona koma okoya kobimisa makambo ya Balaam ndenge mopeka nkolesa lobaki te na église Tiatira bozana molimo ya Jezabel mais soko tanyanga lekani o kanisa ete ya solo na silisi mukanda o apocalypse mais oza obligé okota na ba détail ya Jezabel pour que ne komona ete kaka Jezabel apamba oiko bimisa ba page na ba page place oyo mayele oyo Balaam asala ja kopesa conseil na ba Medianite ezwaki place na yango batata kulutu nyonso wana ba colonel ba généraux nyonso wana sauf Josué bango nyonso presque bazwamaki na yebi na ngai kutu te mais soki pe okebi te na banza boyebi su histoire ya Miriam na nani na Aaron bazwamaki léprosité. C'est pour vous dire que même yemo pe tata mukolo Moïse si bien que les grands prophètes akakama pe na misala wena ko bala ka suba femme étrangère précisément ba Moabite kaka wana. À part Sipora, on comprend bien pour les Sipora, une médianite, une africaine, na montagne Horeb et pas Jetro. Wana kuna toko lobela ngote, kende kota na Bible, okoye bapona nini Moïse abalaki mwasi ne wana, na condition nini akuta na ngopo andi maye mwasi. Mais oya mi baleka wana, jamais to ko kota pe papa Moïse, na ki leader azalaki na il ne pouvait pas faire cela. Ba conseil ya mabe Balaam apesaki, ba conseil oya ngo kolesa zali ko lobela ete Balaam oyo a introduisaki Israël na immoralité sexuelle kende kotama na révélation na Apocalypse 2:14 ndeto niati déjà première place oyo kolesa za confirmer te Balaam si bien que bamate ya nyonso uti kolekisa tozaka kolobela presque malamu toza peza kokanga mabe ya Balaam te mais awa ya liboso kaku tokangi yango a introduisaki ba immoralité sexuelle ba immoralité sexuelle ngo ekotisaki Israël na trouble moko ya kosakana te mutu suto mona ina ba misala ya boy na banza ezali Aitofel na banza yeko oyo apesaki conseil ya mabe epa ya nani ya Absalom pona ko conseiller comment akoyo kangela roi David malamu na tango Israël ekotaki na bitumba entre papa na mwana ki roi David na Absalom voire même que apesaki conseil que zwa basi nyonso ya papa na à part mama oya bota ye ke tambola na bango c'est comme ça oyiko zo makrete na ye moto na ezali wana soko zu basi na ye esili et c'est comme ça roi David amazo ina Jérusalem na banza ba oyo tolanda ba histoire ngo totanga na Bible okoya mu komona te kolo David azwaki basi na ye nyonso au propre mwana Absalom comme ça bango comme basi na ye atambola na bango na nko pona conseil azwaki pa ya papa oyo le plus sage oyo Aitofel nde yango na oza komona ete roi David akangisaki basi na nyonso na bango tu asaki yango na prison. Balaam awa ba conseil apesaki biloko oyo tira data lelo question ezali est-ce que ezali komona na te
okoya komona ete basi baza toujours koutilize bango basi bautilize bango na banzela ebele meme na baleadership na bapolitique na biso mikolo oyo okone okuta roi Baudouin landa histoire na ena reine Fabiola ezalaki coup monté par les Hollandais na bataya ba Albert kutu na musika bayeba ete Belgique un petit pays mais ezalaki déjà trop riche likolo ya richesse ya mboka oyo babeni kombo ya Congo. Alors pour la richesse en Europe, pour répartir la bien, il fallait quand même Belgique pas utiliser la moitié de l'étranger. Mais l'histoire, on a beaucoup de la moitié pas, les gens ne peuvent pas vivre,